Bon, papa, tozali awa na news de Kimba. Tomoni yo moko na biso na kula news de Kimba. Mama mukuse ko expliquer biso na cimetière na kula news de Kimba eza nini. Okay. Na koma tata mwa pili mo centre. Ezali ngai papa Kadhafi. Nazaka na kabine siko toza awa na boma. Oya pona problème oyo tezo biso na groupe. Tega toyebi na kati ya bolimo. Maman Jeanne azalaki membre ya le news day. Kasi na tina ya choc pe mawalikambo oyo ekoyaki na bandeko ya bana boma po toyebi valeur ya mama wana ya mobiso nyonso bandeko ya le news de Kimba. Tobeka kosala oyo tobeka kosala mpona toya kosebisa moko kati na biso yango naye kose retrouver awa na kati na mboka bo. Papa, news de Kimba ekuna na boma eza nini boso bandeko na ye eza po eza nini bio nyonso boza bato boma eza nini uchizo comprendre bien te. News de Kimba ezali sangisa batu babota na mabota États-Unis, Europe, Afrique, Amérique, Europe, Afrique, donc tout. Donc tozali kati na les news yango tosalaki oyo tokoki kosala tozipona ntongo osala yango yango nde omoni tozali ezali lisanga oyo ezali na kati ya nzela ya WhatsApp ezali forum les news de Kimba. Donc oyo nde efa liboso obandi mpona kosala na mokili. Non eza efa liboso tobandaki yango na moko ya mama na biso na mboka Kinshasa après na Luanda sikoyo toza awa na mboka bo. Donc espoir eza ke bosala yango par tout début ya mokili mobimba. Vraiment pas de problème. Awa biso na profité ndenge tozomona boye de Kimba donc presque soki nga na kiti boye ezali mpona responsabilité monene ya likambo oyo tokoki kosala. Donc tosali oyo ya minene tokoki kosala sali oyo tosali matanga biso tosokipaki nango le news cercueil oyo batokundeli mama le news de Kimba moto asokipe nango na cimetière na nini na morgue kuna séjour nyonso azalaki kuna église moto asokipaki nango epuis Corbière le news de Kimba moto asokipe nango epuis na hôpital oyo abandilaki na quartier kuna oyo mwa linyongo ezalaki kuna le news de Kimba sodo presque 85% ya citation. Maman Jeanne azali soute mais maman Jeanne azali biso tozali ndenge bomoni biso awa toza famille monene bandeko bazali partout dans le monde na Europe na Canada na États-Unis na Afrique du Sud Brazzaville na ba province nyonso uta na Pointe-Noire pe pa mosusu na RDC eza na Bumba na Lubumbashi na Kisangani Angola Mobimba Kabinda partout na ba province aussi na Banza Congo. Donc biso nde te représenter libota ya bana les news nde tozwa kisango ya mama et puis tosali makambo lelo nde te ko tsuisa biso nde tozali libota na bino na tango oyo nyonso bokozala nango besoin ezala ta na conseil donc tokoki toujours ko assister bino bozala na souci moko te yaya na bino azwi bino akomi mama. Donc tozana ye longo ye pa koti na kati ya groupe makambo nyonso kozala soki lisungi soki eloko akolia bozanga te na ko oyebisa biso ya wana te so toye na ndenge tosala na groupe tozaka na habitude soki tosisi makambo nyonso mwa eloko ya moke etikalaka nde totikaka ya wana topesi bino mwa eloko balobi ya moke ya wande ekotaka na lisu eloko nebike kosunga bino na mwa moke bongo. Kombo na yo nani? Kombo Fine Bona Grace. Ngai koko na bino nazali. Siku nizali ndiko wana mokoto keka na kuti kilika maema. Siku loko zali bokoso. Na koko ya naiba kite bozali awa na koko naiba mo pamba te. Naiba mo alo zali awa. Iskaba koko kile papo pamba te. Iskaba bakoko bazali. Tango koko yamba koko aye
bakuira mingi sako za biloko ni na kati mwa loso yango wana madesu yango oyo batomati matungulu ai nyonso tu yango na ye mpona ata mokolo lelo journal lelo tokokolia yango oyo mawa ezala te afuza kati ya famille munene batata na bino baza ebele bamama na bino baza ebele donc bozala na mawa te boza wana bitike te oyo esalamaki ezalaki volonté ya papa Simon Kimbangu ndenge asalaki c'est-à-dire mpona botombwama siko boyebani mokili mobimba ndenge mama oti koloba boyebani mokili mobimba bayebi ke atuka na Kinshasa mama Jeanne atiki bana c'est-à-dire botikali pamba te bozana bandeko na bino bozana ba mama na bino bozana ba koko na bino yewana aza permanente leo na monkoto soki mwa difficulté ezali moindre pepe te koko moindre pepe koko akoyeba ndenge nini ate soki na kokele soki na kokite ale amoni ndenge nini ya koluka bandeko baninga mosusu mpona omona ndenge nini ya koparticipe makambo ezala meme mpona kotanga classe na bino bose inquiété te bozala l'aise vraiment bandeko nyonso ya les news nakanisi biso bandeko na bino toyaki kotala bana na biso oyo mama na biso oyo atikaki biso mama Jeanne nde lelo oyo biso bana ya les news oyo tozali awa na Kinshasa toyaki na ndako ya mama ya leki ya mama Jeanne mpona kotala bana ndenge bomemesano ndenge tokosalaka ntango tokosala makambo nyonso nakanisi bolandaki ndenge elekaki na boma papa Kadafi ezalaki kuna elekaki nyonso kitoko na bomesana biso ndenge ezalaka mwa ndambo eloko etikalaki yango toyaki kotala bana awa ekipe ya les news de Kimba mwa délégation oyo babongisaki toye awa mpona kotikela bana mwa enveloppe oyo etikalaki bino moko bomoni ezali likambo moko ya kitoko papa Simon Kimbangu akanisela biso nyonso na bolingo oyo tozali kolakisa mokili mobimba tozuba mama Laurence papa Manene mama Sunda papa Johnny papa Nzau donc équipe mobimba mama Louise bindenge ka bino mobumoni awa mama présidente mama Emma vraiment totonda mine sengo ya kotala bana na biso ndenge batikali bana oyo batikali bazali bana na biso nyonso donc oyo amoni akoki kosunga donc porte eza polele mpona kosunga bana oyo ya mike batikali biso moko tozali ba mama na bango ba papa na bango tozali ba papa na bango donc tozali famille na bango biso bakimbongiste tozala bana ya tata moko mama moko na komona bolingo oyo les news de Kimba ezali kokontinue kosala yango na tina ya kolakisa monene ya papa Simon Kimbangu pe bolingo oyo papa Simon Kimbangu alakisa biso merci awo ezalaki wabino mami tutuma na kati ya Kinshasa merci osali vraiment epesi ngai na posa ya kolela me na olela te parce que papa Simon Kimbangu nde molemo apesi bino molemo oyo olakisi katikati na biso boyebaki biso te malgré toza bandimi kati na église ya kimbangiste mais mama Jeanne azalaki même pas membre ya les news de Kimba mais bolingo oyo bolakisi banda kuna na mboka boma na makambo nyonso vraiment ndenge elekeli eloko kana azokontinue kaka toujours koloba kaka merci papa Simon Kimbangu apesa bino banzoto makasi donc bolingo oyo ekoba kaka toujours eloko na kokoloba kaka yango wana
merci na groupe mobimba baye baza na Poto na Angola Kabinda Kisangani Lubumbashi Afrique du Sud awa na Kinshasa vraiment merci na bino nyonso. Bon ya liboso na osingaka merci parce que toyebaki bino te mais vous participez pour vous soutenir vraiment tika te papa sino kimba apambola bino abaxia bino ebele depuis que tu tires bien boutique mais tu as bien boutique te parce que tu dis que bino bozali tika te papa sino kimba apambola bino beaucoup que liboso na beaucoup merci beaucoup. Merci ande ostudioso nyonso osali misoti opasimo zali c'est je n'ai pas sorti en consommation merci.